Monsieur Pierrot, est-ce que tu peux m'expliquer la disparition de 7650 $? Tu as mis ça où? En tout cas, pour la disparition de cette somme, je connais absolument rien du tout, Papa Augustin. Mais c'est toi qui es le gérant. Donc, Bungi Kakaboye, Mbongo Bimi et Keboy. Nani a na clé, nani a kindo zombo na banque. Ce n'est pas toi? Non, Papa Augustin, ngai nde mutu naza responsable. Yamakamno surtout, mais pour Mbongo, yo ndingo zo expliquer 7500. En tout cas, Papa Augustin, n'a pas le côté. Donc, yo yebi le côté. En tout cas, rien du tout. Rien? Rien du tout, Papa Augustin. Remets-moi mes clés. Remets-moi mes clés. Et ça, la clé. Et ça, la clé. Comme on yebi le côté. Ce qu'on l'a ta vérité. Na quelqu'un qui pardonner you. Osa camarade nanga. Et posa beau frère nanga. Mais on y vérité te. Comme ça, Moussa peut sili. Banda lelo, Moussa le sili. Otika Pierrot, Ozoare, Opesa Augustin. Ah mais non, vraiment, en tout cas, pardon. Et Salini Yango Clara, papa bande Salini, mon bala kokufa na 12h, na 12h05, docteur a retraité à Lingi au pied. Abalu a changé au vie. Ndeko Ozoe ou api Clara. Ozoe ndeko api moi maman na yo, vraiment la John. Nous sommes en nyonso. Si connais ça la nini. Si connais ça la nini, na zuba soutenir ça la nini. O sali zo ramper ça ya Pierrot. Et pas nani? Ah, Mireille Douangou. Ayaki lobby. Moi, c'est Toto Matumona. Oh, ça va, na ozwango. On a famille. Ok. Ça va, ok. Non, ebiso likambo yo. Munoko na ngai ka ndenge nzabo na ebite nzamba sala ondeni ono loba yango eselema. Na ebisa ki oni na uta ko lobawa. Na bi bien que ce qui y a aussi problème. Ba ko loba nga. Ebi combien de femmes maso condamné nga? Mais ba loba no nini? Musa les société famille na binoté. Ndenge za watu signa contrat na yeke ako travailler 15 jours ako kufa. O ba parlementaire ceux qui ba parlementaire bazala yiwana. Ba longoli bango. Boni moibi aboy kopio. Yo zo banga ko ibate. Si c'est mec qui n'a zo bongi sa biso na libota. Bibi sambango biso. O tiago wapi, o tiago wapi. O tembango wapi. Bon mwana na yebi trebi $1500, 7,500,000 biso combien? Na zo ngona sa. Ya sauver ta musala na yo ya. Yo mtokuma responsable wa te ya. Mbebo yo na l'hôpital. Pasi oyo nazana ngona mutima ngai mubola. Nazangi mbongo. Likolo ya mobali na yo. Papa. Kala. Soko akufia yo. Soko abiki azaya ngai. Yo, tikala na mobali na yo. Papa, yana Papa, pardon. Papa. Pardon yaka papa. Kaya kinolinda kiboye. Eloko yo luka ki de yo sepeli yo yibi opération renza la ndeni. Mobali naza. Pierre, bonjour. Pierre naza. Naibite. Oibite mama. Mobali na yo ye motabala yo ozaka kosesenga na bali yo. Mobali akobi kosesenga na yo kolanda isu ozaka kolanda kwa simisi te. Okoma kotika azaka simisi na yo mokaba ye simisi. Boko tambo lokola god ya témoin des ova, ova na te, otika na te. Okoma lokola lipasa. Lero okomi kotika mobali asesenga. On a desundeni na nzela parce que naza de ya mwasi ndako mama. Okoma mwasi ya ndako ngai nde mwasi ya fenêtre. Tango zaki kosesengana na yambaki yo. Yo zo kokoko yambaka itendeli. Ngai nde bokilo na yo. Ngai moto na boti Pierrot. Pierrot zo tambola wana na makambo na nzoto na ye. Mwana ya ngai ya mwasi na kopeke na tolo lero lobi tena vani na ndako na sima mwana na ngai. Ye wana moto azokufa. Pierrot zo tambola. Pierrot kaka ye wana kene pa mwafu mwamba. Pierrot akomi kotambola pa mwafu mwamba. Yo tikali mwana ya ngai mwasi penda krana. Mama. Oya kwa kunda ngai kolela ngai na moto ya mbeka azo kufa na hospitali. Pierrot azo tambula. Pierrot azo tambula. Bwana ekolia soki loso mafuta. Bana ba mesala kolia malamu mama. Bobosa nini nyonso wana. Lelo nga Clara na komi ndoki nzamba pambola bino. Apambola pena e. Clara. Apambola bino. Mpona nini mama? Zala na maîtrise. Patience we tindaki yo sala likambo wana izaki conscience na yo. Sasele usaki yango wana te eloko nino komona pasi. Usakrifie nzoto na yo mpona ye ukumi kolelalira uzobakisa mikumba tika ya alenye na ye alenye. Après avoir aligné, comment il sera? Je suis nangai. Mais na raisonner sur mon papa na ko nangai. Akino ko le kufa. Ninge kumo.
lelo na vivre yango lelo mama nalaki pa oncle Pierrot nakoma kuna oncle azali te nakutana mwasi na ye donc moi kutu naloba tala bengi ata mama Adeline ate ye moko alingi kutu te nayamba ye mama onga mama na yo Papa, limite chérie, s'il vous plaît, papa, c'est quoi ça? Chérie, transplantation zoloba olona kango rengo wa papa c'est que ça complot na bino ozo yango yokaka ya boyo ka bablo na yo kanini babu soba zoloba na yo ka mais muto transplanté yo comme nini likemba ata grand frère na ngai olongola te na be NON et olongola te docteur ata hôpital etelinga te nako banda kana bandi pe na babi daba maladi yo na kina bomi bango yanga te Prêt à moi, tu n'as pas été. N'a pas NON au tigre la boue. Est-ce que c'est pas comme ça? Moi, j'ai dit, ah, on va la landa. Après, il y a un anglais. Le laisse moi couper ça, Béni. Et t'as regardé. On va pas mégater. Non, on pète ça. On fait ça. Pète ça ton temps. Pète ça ton temps. On fait la NON. Méga le temps. Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu.